Merci bien très chers amis fidèles internautes, nous sommes là, donc le lot les 27, Nakati à Congo Zibula Meso TV à la Reine Omba, donc veut dire que René Abiri avec Janvier Wata, veut dire que René Abiri, tout ça, Peto Gozala, toujours, je pense que l'actualité Zobimara, Tebisaki Bino, que Bisonde, Seigneur à Makambu, Sotali, Bakolo Makambu, Sotali bien, ou comprendre que ma vidéo yangana janvier, et talent m'a et belé ko les gars clip, il y a danser au senti que sali bo secours, il y a bo benga, sangani, au serait débat, mi benga Laurent net ba grand, mais sentir que notre l'équipe on kana Makambu, donc merci beaucoup quand il y a trop. Na Cornelia Dussi Givenchy ya tembe Givenchy adana kin donc veut dire que Makambu tala Givenchy balobi René Abiri toujours le Macron les Fachi béton donc merci à Paola Schengen kilo à Londres donc il y a Willy Moucheni vient en États-Unis vient en États-Unis il y a basket donc match à basket donc Gambon de la football par rapport à l'aise Willy Moucheni code mondial mais René Abiri faut tout le baka au moni biso to médicament biso to ba sanité biso bêtise alors biso so moni to lobby c'est que ndali kambo ça to lobby pour to moni les kambo to moni bien sanité et comme il ba sur internet ba sur musique ya mboka oyo ya mo monde que biso to vandi a lelo to zoloba voilà vérité zande vérité Olivier qui a la babi espoir ya bana ya mbinza Olivier qui a tolo ba vérité mais le temps tolo ba vérité au ba bateau to bande ko boaka na 2019 au bando sur la mabeto au catalyse si liste katana déjà liste katani na basi na mibali de tout au kati déjà to tanga na biso su kombo na yo yo mo timba ba bato ya mbali su téléphone to kota na bato asika ba solo ba solo la pe ba répondre biso lo ka ba Olivier qui a na monia koti mais to benda na mo bato ya kala muke o ba solo batakala dusko ngasiko Batakala siko na moni wana éloge mouya ya l'original et le véritable depuis Coventry. Et on a bois kamis la moni Cornelia Dussi Givenchy pour battre belé bakutaye. Kilo à Londres Paola Schengen yepi battre belé bakutaye. Ozo ba mosisa éloge mouya ya puissance ya Willy Moucheni code mondial. Yekuta ko zangara jamais. Yo loko bendi bongo senti na ngasiko de. O kina lobi belete na suki ka wana ngasiko na 2019 na moni ko senti ani kota suka ba récupérer là. Au senti na mère na Julia Paola récupérer par rapport au senti agence market au senti na Julia Paola la madra la reine récupérer au senti na que janvier au sentir que janvier na comme na porte parole na privé na banolo nando le kande ba vena so ba ko shengandu ba sandinga pa pesinga poste o komi na grade moro na balenzambe o mona mneke ba dadi mola akenda o mona na ba dadi mola biso différence c'est ça différence ya souste surtout ko tsi wa sala mneke windi za mneke to sala mneke wi ba ya ba porte parole na mboko pendeke baza o ba signer ba contrat net ba ndeto sala to mona ba union ba nini ba sala ba nini na bangwana ngapi bando benganga na lokapina ma costume wana ni conclave moko boya ba porter parole ngapi na kozala et puis na faut pas péter be okoko ba président na bango ya kosakana ya ba porter parole expérience c'est ça expérience c'est ça bakoli déjà ba blanchard mosaka dadi mola moi ça va dadi mola ça va ya zana par rapport à Jemet to lo belona ming plus ka makambu ya disque otubima vena biso Tantine Sophie c'est Tantine Sophie vraiment sali maramo et à bientôt moni RP olinga pe mwasi le roi neti ba garçon ma bolin ozo ba ponaka pe ba bilonga basi ya osana bango ba clip ozo mais OK ozo mutu aza mutu mabe mutu nguba Tantine Sophie tala comment voilà yo mutu nguba yo botindo otuna kite yo donc c'est que mutu fille moko be Tantine Sophie mutu bien te elongi ba cicatrice on dirait yibara na bomwana donc et ça m'a bien te et baby sina beauté na image vous comprendre clip à malonga te na ebité ceux qui ba maramni mais félicitations à toi grâce mbizi la sexy clip vraiment kanda je vis na moni ba rappeur français ba saleli ma vidéo na ndenge vraiment bien avec impact idéologie mais
viens na biso père mo be photo to le belele pe na ndenga mabete ozo comprendre donc les phénomènes ngema makanda we ranson le roi de la forêt donc problème eza na kota promotion ozo comprendre omoni batu oyo ba journaliste na ba chroniqueur na ba chroniqueur alna na ba nani o ba kenda ki soit disant koluka kenote ba porter levier buzoba ba porter levier na échec album avait bimi ya non la banzemba bien ozo comprendre mais promotion de sikoyo ezate ya malonge ezate mais félicitations quand même na batutu balingara les rois de la forêt bo partager pe ka ba vidéo na ye oyo kaka ka nango mabete bambote pe ya trop na maman na biso Sylvie Mampata donc maman pasteur donc to pe so pe bambote ya trop po biso mikolo to lile biso ba problème te anasika marambo pe asika donc kima bambangu to critiquer ka musique inde wana vraiment moni maître ninja ma photo ebisake bien soki marambo o etali musique to koloba ke non te soki leader vient na biso ranso artiste et musicien tokoki jamais toucher na vie privée n'est pas to respecter na ndenge no aja mukolo a père anabana responsable cadre na famille ba marambo belé zo comprendre on mériter ba respect na ye ya ke no wana toko toucher te mais marambo etali musique toko critiquer ngoko banda lelo ti lobby c'est normal musique donc pour eza poto tozo baluka ka boiti tozo baluka na poto le problème ezate bomoni bino moko bo soto oyo garçon ma bolé en sali donc ezali vraiment buzoba te omoni clip wana ezali suite ya ba sentiment oyo basali na butu ozo comprendre yango soki bamemi yango siko na nini oyoka bongo soka nzembo mobimba te beta siko dabeta nini ozo comprendre car nzongela no musala na cop na yo ya ba zongela cop na yo ya ba télé réalité ba nini yango wana ndo sala yo zongela no cop tikela ba grâce mbizi ni bemba obeti la so musique o senti bazo édiquer moi masse après na ki penza nzemba grâce mbizi penza na ndenga mabeti c'est bon grâce mbizi vraiment c'est ça et puis la meilleure chanson du siècle il y a moi c'est azo mérité ba flair et belé grâce mbizi la sexy biso pena to féliciter pour notre musique to pesaka ba mbote na bato balinga biso surtout na 2020 bientôt tozokota pa biso tokotango na bambangu tokufa te tokotango na bambangu te pesa bambote après nakota mbala mo affaire à Pululu ouais affaire à Pululu olobelango na ba vidéo faut zapna calme mais toi na matanga tumoni te toi na matanga omoni bato belé ba négliger marambo ya Pululu ozo comprendre bato belé ba négliger Pululu c'est un artiste comédien ozo comprendre oyo amemi vine kande toloba toujours na vie mutu azanga mabe azanga pe malamu pété ozo comprendre azala na mutu tout presque bien je pense que Pululu n'avait pas vraiment assez d'amis ozo comprendre ko kutana ya Pululu tamsu na ba massa na ba artiste peut-être oyo kaka tamsu tournage soit ba nzonzingi na ba mwana ndenge basala et alors aujourd'hui là ba image ba réputation zali ko bima mabe et corps ya Pululu ezano na morgue nanu ba kotisi Pululu na sama belité mais ba artiste comédien baki kolia soso baki kolia mbala tala niveau wana boke ko sepela na fête wana matanga olebo s'organiser baba kundaka ba comédien na ndenge moko ya bien beaucoup feliga soso ane obozo kufela ba comédien ba kufie belé toyebite ezo uta suite ya wapi toyebite tamso ko za na loge moko ba kotaka bango to ensemble to ndenge nini mais toyebite mais ko salir nde image corps ya Pululu za na morgue mais ozomona bato ba se permettre na vidéo ya kofinga mwasi ya Pululu wana penda izala raté muninga na bino akufi mais na place ya amour yango oyo ba union ya ba organisation bozalaka na ngwana ya ba artiste et comédien eza wapi ya na place moko te muninga za kokufa mwasi na ya za zolela olebo kende bo fanda bo consoler famille na ye boke kokufelela soso eza na sens moko te il faut tous à la bolingo et puis deuxièmement oui que Matika Songo ça fait 4 jours on en a été on a publié qui ba photo ya Mati aussi il a été menacé et après ba komi ko luka na ba la police ko luka ko kangae et ça fait maintenant là 4 jours Matika Songo on en a été il paraît-il qu'il y a des chroniqueurs et des chroniqueuses au ba sangani pour na ko nuire na vie à Matika Songo ba maramba bongo bozala mutapesa penda mwanzela internet voilà ba konike bozala pe mitema malamu si bozala pe mitema malamu
ba mati pena na internet ni to ba na YouTube penda ke parfois ba journaliste internet ba roloka ba icône ba penda ba banda ba masolo ba mérita mingi ba respect ba mérita pena mingi ba respect surtout pe biso na biso komaka ke soki problème ozaka na problème na musicien osolo na chroniqueuse moko bio ka yem ta komola tsa banda kuna yo bonzo na biso mo pe to na bolingo te biso na biso faut ko to linga na kutu makasi pour ba musicien pe ba na ba bolingo na bango ya malgré ba 12 na bango ko malgré ba 12 d'abord mais au moins na soki artiste et musicien kufi ba roleleta na parler du peuple mais artiste biso pe les lopé janvier pe ba ko les lopé la parler ya ko te na ko faut cha ba tumsu ngasi ko te biso to ko cha bana to ko cha ba Ken Piana te longia bongo na parler du peuple simba te ye faut bon Ken Piana ye faut ba lele bien faut na vélodrome yasolo ye faut vélodrome bongo nani pas tu RFI mwana muteketa ye faut ba lele la gitambo côté liboso le panga balani ya ba Blanchard Mosaka bon bala poto bala monda ti mais ça ambiance c'est pas tu RFI mwana muteketa to ala kana to solara bien très bien Ken Piana PC ve na sakati si batutu ya poto to ngato seka ba ke to lobika juste ba vérité par rapport ya mambole mbe ya bieleke na ebike bo tika biso te ebike bo sala kana biso pe bo sala toujours na biso na ebike batasika ba okota ndi bo okota wana ba okota ponga déjà batasika ba koti ba kwa ba Olivier Kiala espoir ya bana Londres espoir ya bana Mbinza au senti bina ba Jordan Fonseca super play azala na Hervé Mogoso ba Claire Bobula ba Isaac Parker Hervé Mogrosso faut souki ça va bien Hervé Mogrosso garçon de disques voilà mais ba bien soso bien bon micro fo ba yamba micro yamba chombote te voilà donc ba bi 2020 ça m'a rembourser premièrement non ba bonne année na bino nyonso tout bonne année donc bokota ba obota la biso ba okota surtout au kuto routine na vraiment western ye parfois pousse na tina 2030 donc ce qui liwe linga ke yezo kende donc sentir que bato mitema malamu donc non remercier ba tuto bazala nanga bien donc à maman nanga Paola Schengen qui loue à Londres et Cornelia Douci Givenchy donc ce sont déjà bana Kinshasa ce sont des gens au ba lembangate vous comprendre donc ba oyo keno ezalomati ozalokiti ba ozala toujours Ambrazine Bokomba maman sociale Ambrazine Bokomba pourquoi pas aussi dire un très grand merci à celui qu'on appelle Eloge Mouya l'original et le véritable. Donc merci aussi à Juppé d'Acruz de Genève. Ota la biso donc Royal Kinale le mois Sambongo ebele donc boza telme belé spiritas batutu bolingara René Abiri nous sommes là et janvier voilà merci bye